donc lobi ne nakangaki mwana oyo nakangaki ye moyibe burango pana ngana obenge moyibi te kuluna criminel yala macheti na yona kuluna criminel ndongo moni mwana obo nasi yo moko zomona ndenga zali vraiment bongo mususu ode moninga le voisin oyo voisin na ye yeso ko kangie kaka kosa kaka Tiber na bela ka Tiber sikombe Tiber wana fake no kufela ngo meme ta côté kuna ya ki Tiber ndenga fanwa ye rubrique ne za ka Tiber soko kangie kaka Tiber mais soka za na terrain actionnaire très fort ya makasi action makasi ta una récupérer bango mibale ye nazo tourner makambu azo bomba mais ye azo bise pe baza famille moko ye azo ye bisa lo baka mbala moko te lo baka mbala mo yenda bandiko ta abandiko tanga besika ba téléphone po makambu esila ponde na bisa nga bite wana za passer aza musana nzambe soki bolobi babiloko ba te zongi biso to sani to kolimbisa bino ya bandiko ebise te lo baka mbala mo soki baza bana mama leki na bana papa kulutu bana mabebelema dangereux papa yo komola onani Miguel matama volume Miguel yakabima mukebo lelo ovi ozali ko sala ozali ko meno sana no elenge moment osingeli oyo kolata menuiserie yo la mécanique est-ce que ça na likali sona que un jour pe na âge à 40 kuluna zala kati azalati kuna baba mkola azalati mais yo zoto atike obandaka na bébé ongulumaki otelemi otamboli pe lelo comme dia mukulu ozo bakilo boko mapela 40 ans naibi susi no zaka nini papa na ngai na vérité susi na bia yo question nga susi no zaka nini o continuer la vie kuluna be tika vie kuluna natika mais ko lo sala dia boloko bimi ozo grâce présidentielle bimi ni zo zanga potika ngo za mvute matoni natika na papa ezaka ndeni papa babiso ka natika na ngai nasala na mabeti na fan pena zoteka abela jean on le kane na mkonga maladi na njutu abela AVC mais yoka ngai sutana ketika na pale atindi bizotoki na dei yoka question ngai oza bezo tika kuluna na bezo tika kuluna lokola commandant Kagio lelo oyo est-ce que vous avez réellement que soba tiki yo ndiko tika kuluna tiki bela ngawulo so yakuta kuna bagogo kuna magotika yango uzatika yango ngalika OK tala yoka ngai na bezo siko tala bande ko ba kuluna hein zela tala bande ko na kuluna ngi siko opesa bande ko ba kuluna ba pesa la police passe message ko opesa bango ba continuer afia kuluna tika kuluna batika OK merci beaucoup voilà bolandi bango bilenge bibale moins de 30 ans bana oyo zo bokola mama bana oyo zo bomba ndaku la police ko yebo bomela sambe tout mwana ngai te tala bango bilenge moi paquet zalita mais sola simbelio macheti comment on continue la biso comme là bon ça va pas ça biso na bango le soso voilà donc la macheti ko kata pe nango Singapour abalukeli biso hein ba pe bazela ko pipe pasta yaka pasteur yaka zonga boyaya pasteur ya okota to est vraiment à toi la sabino musala makasi de salama pasteur bonjour papa nana musala kolo la monio so babana maboko boy bakacho bisa pitoni babando yo ezaki mukolo ya dimanche to salaki kilitse na komina ndako na lobina ya mwa eloko na pema comme ça nalala pongi to komi ba 22h na yokaka mulimu nange ebisanga ke kolala na ndako te zonga na église na ebisi madame ke non il faut na kende kolala na église talaka dimanche soki to sali musala to lembaka yana bite amwa ina lala na ndako ezate na zongi liso na église ko zonga na église nde to zokoma ba 2h sima ya ko sambela déjà ko lemba lokolo to zana ba retraite na biso ya prière sima ya ko sambela ko lemba na 2h du matin na lali pongi likolo a cher bana bozo monoy bazami sato na mususu bazo bengi soki farde ba côté biso na église ba côté na biso na église ba lokoti ba téléphone ba matiti likolo a cher place ngana lali babangi cherté ba matiti likolo a cher ngana lali na mustiger ba tomboli mustiger ba zui téléphone tant bazozo téléphone ko bima bazolo ko babima na yoki kitchen ngani lokola omoni biso bato ba prière pongeza ka lisusu ebelete ezaka ka mouvement mokie il faut hotelema déjà na balusa miso boy fara anai tangu na kangi kaka matumba muyibi mbala moko lokola ba pasola ki tol na sima ya église ba kei ba mi bambi place one ba bimi nga peli ngana sana bino na bimi na landi bango bakimi
mais lobi nde na pokwa toye komona bango baye kosombela ndeko na bango oyo azokaki bapota na batolo wana baye kosombela bakisi tango tomoni bango na pharmacie ale na yembala moko na yebisi commandant Alpha apesi biso ba elema nde toke ilobi tozwi bango mibale siko moko wana farde wana nde bazuyete mais na bike na makasi ya commandant Alpha tokozwa farde parce que kotoyo depuis commandant Alpha kota kotoyo kununa ata balobi ya zande nini commandant Alpha landaka yeti na maya changa ana ba elema moko bakota kati na maya changa bakati saka tinjili donc auto ndenge za boye sokeza la kapona tata ozomono te cameraman zwelanga commandant o bien musala zo sala même population bozo mono baza ba témoin que no commandant Alpha na ba elema sana bango côté ya maya chango basa musala moko kitoko yango pe ko to komo pe mape moi moké tozo tambola moi bien likolo na ye bon sur le auto la caméra parce que vous avez ça l'ensemble vous avez ko encadrer ba mabota ebelele pa na yo ba papa ba maman bazali ko ya message ko lancer na maté na ko pesa bango na kata na zela caméra o na o etali collaboration na bango face na ba service de sécurité pe message ko lancer bango pour ba ko battre ba na de manière que ba banditisme ba urbain o ezala musika na biso eloko na ko yebisa ba conseiller moko ezaya ke non bakonzi vraiment basunga la police na musala bazosala parce que la police bazosala musala ya kokanga ba civique oyo okomona bakei quelque temps tokomi omona ba mususu libanda ezosala biso na pasi okomona po bato ba dénoncer ba civique wana bazobanga bayibike soki bakei bakozonga bakomemela bango masete ba ya papa bango ndoko mona muntu mo yala kisa place muntu mabe aza ezate siko bakonzo bazali kolo soki bakomanda alfa bazosala musala kitoko boy il faut basunga bango soki bana lokola ba boy bakei bakende kambala moko histoire esa nini esela quartier ezwaki miati esko zomona ngo papa na ngai donc soki bakonzi bakosunga vraiment bakosunga pena la police et vous allez bien makasi ndenge ba sali opération ndobo et vous allez bien bazozo bango balongola bango moi quartier za la kimbe kitase tozo tambola lisute papa na ngai kitase comme oza na téléphone eloko ya yo moko ozo tambola nango boy ozo bango oza na mbongo ozo luka wocha mbongo wapi ba mama ba komo cha na mbongo mais muto chita bongo la bible pour la bible ba bible te papa ba sina cher ba mati téléphone no bazu yanga bazu eli yango wapi bazu téléphone yanga ya madame bazu na likolo a cherche yo zo ntango muto zo matati likolo a cherche zo banga te sike santo azo banga te azo matati likolo a cherche vraiment. Merci beaucoup pasteur to côté de la professionnalisme à la police de solution ko zo maloko bakangi bango oyambo pona nini pozo éduquer mwana no mabe tango monike bakangi mwana na yo bakangi mwana na o azo sala mabe oyo yebike ponga lelo ne naza bosoki naza ne naza na bana soki na yebike mwana wana na yo ka lelo na yo ke lobby yo pare o kyo salani mais ce que ton oki ke bakangi na la police ba ye yo ye neti ngai commandant tracteur ne naza boy pona yambo pesa ngai combien po corrompre ngai combien bana bakoma ko bokola bango il paraît bakoma ko bokola ba parents bango mbonga kibukulu oui po bango ba yebila même nane ba fandi wana soko lobi obike pesa nga autant aokima mbangu aye siko yebisanga tango yo zimbongo wana otikiye obika même jour wana akoki kozongisa mbongo wana fa 3 ata fa 1000 po ebika kosala ba dégâts makasi ko botola po azongisa mbongo wana do baza batu oyo nga soko zoyela nga bebloko ambarike wana na zuna mbongo wana omoni benake mwana bena nenga osa nini aokende otomoni siko deuxième lot oyo za banane commandant deuxième lot oyo ozo mona ona maya sanga na njili na ngambo ya njili bana ona lembi na kolemba pe bango te po baza na force moko te ya koleka gouvernement bana oyo baza ba vrai terroriste po ozo mona oyo maya ezoleka na pont pana bango batonga nde bandaku na kati ya pont na se ya pont donc soki basali ba dégâts kokima na bango eza kaka na se ya pont wana donc bandaku na bango komaka na se ya pont na asire bauti ko botola mama ya autorité peka ya biso akati ya mboka aboya ki marge mbongo na saki na ye to récupérer yango to zongselaki bon na bengi saki aya aboyi tala kaka aza mwasi pe ya mokonzi munene vraiment babotola ki mbongo na saki donc ba beleli biso ko mingai suivi na zalaka mingi prince pona kotala ngambu na ngambu ya 12 tango to yoki batu ba crier en tout cas to lala kitena ba police nanga to rapitaki ko sauter même ko sauter tango to koti kaka bango ba tikali ko bwaka saki ba bwaki saki ba koti ko ta terrasse ba police msu ba landi ba koti ba récupérer bango
to ba récupérer bango to ye to récupérer pe na saki na si saki wana to kutana kina mama wana to solo na ye alobi mbongo ne zalaki $1200 na sir na za pe na ba vidéo na ngwe sawa a compter mbongo na ye nyonso ekoki a compter mbongo na nyonso ekoki abi papa merci to zwi bana o nde to ye ko katsa na bango ta to katsi na bango to meki pe ko zwa mwa déclaration ya mama to zwi pe na sir ngaka kabela biso mbongo pana nga na mona jango de gens flou makasi ngabite mama merci hein na musala to sala abi papa merci na filma ki asimizela sa nini ake bana uzu mona bana mabe donc ezambala liboso te na bana o nyanga be Benjamin Zoye bala ba tatouage na ya do ezambala liboso te na bana o bana baza bana mabe ya mabe si bana kanga bango na tindika bango marge ba na kanga bango ba sero wana ba operation ndobo nano ebimite na tindika ka bango wana zaba makambo ba parquet akendaka pe babimi me bana oyo zomona na masina banda masina oyo zomona bato bazofana na bapo wana ya mai na base ya mai donc mama batale kati vers 10h vers 20h mama batale kati 3h 4h 5h mama batale kati donc so lekika bakati bazindi yango moni ngai pe na koma kula bazwa bakoba babisa so bakoba bakise bangubu mai bale koma loko pombe pala bango ngubu te nga komona nga ba murata tracteur na ndima ko fana na fulu tala lelo fulo ndeko yo yebeli tala lelo nde ekomi obi fulo na kati oyo babiloko boneza na kati ya fulu esangisi nyonso esangisi bena tout donc soki oza na meme na kisi na yo ya makasi pala nga na ko neutraliser ngo na ozwa yo kaka très bien voilà yaya bosoma la bilenge c'est beaucoup à tenter vraiment ya ko changer comportement ya ko luka ko batela bon mon polo po s'appelle les sengo vraiment hein voilà parce que quitter non non sambi sauté est-ce que vie au côté tu au linga tu côté ka vie au nga sa su vie au ti OK yaya vie au otiki yango atiki na sala ngo peka kala bande ko na yo ba ta ba vie wana bozama na sa mai ba tu message ko na sa bande ko wana ba yi ba kaba ki ma sa mai na ko wana message ko na se pour na bango message ni ko na se pour na bango papa elo na loba nga sala na sa ponte on la yoka obo rebi ko pana quand même dis-moi entre nous toi ba yaya hein toi ba yaya ngala bo mayo toi ba yaya yoka na bisayo obi so collaborer bien hein na lambila de ko permettre peu ba tenir situation na yo parce que ça la rigueur makasi et puis ça fait soda kanda même justice kanda justice alinga mta collaborer kana ye hein gérer la pandaye de bossa commandant na tiki bloka na ko sango suti ko pesa pe na commandant na courage tant mususu gérer kasi bona tiki taloba ma voix makasi atiki pesa tu conseiller balinga lo basala misala wana wa sa misala batika OK vous allez jeune hein le la vie madame commandant otala kana après voilà tous continuer toujours na commandant même diable baé donc soki yo pe ko doza na force te akobeto mabe ba petso ki ko bazala kapenda na bagwa ya koiba ya kobotula bana oyo ozwi masina ngamu na biso kimbatseki donc yeso ayibi masina akati ngamba kimbatseki so ayibi kimbatseki akati ngamba masina donc vrai terroriste ko landa boyete vrai terroriste na sina za mwana oyo sina kanga epe déjà vrai ou bien faux tout là non bakanga ozela oza kati fa commandant kangao oya deuxième fois soki eza mso akokosela na okosele wana sava na kanga ye kaka mpo na likolo makambo moyibi ye est très dangereux mpe baseni oyo asalaka aza na ekiri ya 3 personnes donc so oniati bango seke pene oza na chance mpo baza na mama na kisi ya makasi donc ezalaki problème ya ye na moninga ne 10 comme aza mpe na lukaka ye aye kokwea mpe na mutambo beko bon natali mpe moninga na ye kande histoire yo ndenge oyo elobi ti oyo aza neno mabe te bon nga na ofanti awa mpa na nga mpo nani aza na mabe moko te comme ye aza na mabe yango nakangaki ye yango natikali na ye fo akende ndenge afandi wana koregistre te fo akende donc il faut que longola bambumba nyonso mabe kotina bango esika esengeli mabe en tout cas fo balongwaka tourage na biso azosala yebisanga na meme na Pascal Musani asalaka yebisanga na compagnie nini oyo na Pascal asala neti ngai compagnie na ngai yango bangajanga na kati ya police naza matriculé naza mpe commandant en place ya maya tanga bango kaka vagabondage kaka vagabondage moko azokoya na ye mpona koyibaka babiloko bato ya bamama koyibaka babiloko bato ya bapapa oyo bazouta bamisala yakende kobokolaka libota na ye donc mpo na ngai mwana marke oyo en tout cas akoregistre mpa na ngai te akokende kaka fo akende soki aza mwana malamu aza mwana ndako bona sava voilà mpo na ngai ko bakoluna wana
botiaka bango na prison te bobetaka massage pete botiaka bango singa kopandre pena asubi akufi massage te botiaka bango na singa botie na singa donc botia bomatie bolongoli ban atiaki akufi bomema na prison te papa nga lingi nde botiaka na singa bolakisa na télévision mpe bolakaka biso ke non mokolo boye tozodiembeka bakoluna botie na date na place bokosa biso te non na municipal tokoya bobandi kodiembeka bango tout.